kala babandaki kobenga ye le tout puissant. Mutu oyo kala babandaki kobenga ye China Rambo. Mukolo ya vendredi amata na avion akende Lubumbashi bayebisi papa kitana UDPS viva okokende Paris. Kabila alobi j'ai l'autorisation des chefs de l'État. Alobi papa kitana ezali pona koyebisa bino keno sisi me baluka ne Batiso Kasoboya kotosa accord. Congo est reculé dans 50 ans. UDPS viva. Est-ce que wana ezali maloba ya congolais? Mais ezali en vous. UDPS Zembo yoki chalamona beti ezali pona ko distraire biso. Chalamona ayeba keno na kutu na benga ye chalamona te chalakoko. Chalakoko ayeba keno. Denge ezali wana enga ya liboso. Ezali mutu oyo abomaki Laurent Désiré Kabila. Tifacha Zalibe. Tala. Politique ezali comme manipulation ya opinion te. Politique eza kobina te. Politique eza makelele ebele te. Mais politique elekanaka na silence. UDPS viva. Awa oko comprendre que non. Mokili mobimba ba approuver sagesse, intelligence. Ya Fachibe. Mutu oyo kala babandaki kobenga ye le tout puissant. Mutu oyo kala babandaki kobenga ye China Rambo. Mukolo ya vendredi amata na avion akende Lubumbashi bayebisi papa kitana UDPS viva okokende Paris. Kabila alobi j'ai l'autorisation des chefs de l'État. Alobi papa kitana ezali pona koyebisa bino keno sisi me baluka ne na niveau ya Kikwiti. Place oyo président na biso Jean-Marc Kabunda kendaki nazo yebisa yo keno bato babandaki koloba o Kikwiti boye da boye. Mais Kikwiti ko ya raté salini. Bango tutima ya fache. Ezali pona koyebisa yo keno oyo ezali likambu ya ba Congolais nyonso. Parce que du fait que tobandaki kozala tout le temps diffusé, tout le temps distrait na tribalisme, yango wana bandaki komona keno ba Rwandais babandaki ko profiter ko gagner ba secteur nyonso stratégique ya RDC. Awa siko yoka. Awa titolo baboye général Munene azali déjà na Kinshasa. Mais ayeye mon côté, aye na plus de 1500 delta. Donc ex-phase na Kinshasa. Oyo basu déjà contrôle ya Kinshasa mobile. Kabila ayebe. Fachibe. Makambu ya coalition ezali lisusu. Na niveau ya conseil ya Nations Unies. Alors que Kabila a commis quelques présidents africains, pour koyebisa bango nini, pour koloba bango ete Batiso Kasoboya kotosa accord. Congo est reculé dans 50 ans. UDPS viva. Est-ce que wana ezali maloba ya congolais? Mais ezali en vous. UDPS viva. Communauté internationale va prendre acte te basalini. Awa tito solo banabino awa secrétaire d'État américain Michael Pompeo à sa France. Les raisons on va kula so kende na Moyen-Orient, ake na Turquie, ake na Russie, ake na Géorgie. Omeni na conseil d'État ezali kokanga batu nyonso oyo ba empêchaki processus ya paix oyo ba poser crime contre l'humanité dans la République démocratique du Congo. Parce que selon communauté internationale RDC ezali berceau ya technologie mondiale. Alors il faut passer à la médiateur. Mutu oyo a gérer ba minéraux na biso ya keno Congolais a se retrouver bango pe ba se retrouve. Yango oyo kaki fachi alobi na bango ganyaga. UDPS viva. Mukolo ya lobi Lambert Mende a sali point de presse. Tolo bate. Azo ebisa yo keno politique et combien elle. Président fédéral. Il y a pas perdu na niveau ya est. A démissionné à Salini. A démissionné. Batouana ba monini. Nini.
Olive côté ya Maluku alingaki akatisa bakomi koévacuer badiloko nyonso na kingakati bato wana bamoni nini chers combattants oyo ezali mabele na biso mutu akointimide congolais na kati ya mabele na ye azali wana ezali biloko ya kala ya osala boye takupika masasi obeka boye tupwisa mase kulukuta kajo makambu wana abue awa tokomi sikoyo na etade sembo oyoki chala mwana beti ezali mpona kodistraire biso chala mwana ayeba keno nakutu nabenga ye chala mwana te chala koko ayeba keno ndenge ezali wana enga ya liboso ezali mutu oyo abomaki Laurent Désiré Kabila enga ya liboso ezali mutu oyo abomaki Katumbe Mwake enga ya liboso ezali mutu oyo aboma 14 millions de Congo enga ya liboso azali mutu oyo a assassina Floribert Chebe enga ya liboso ezali mutu oyo aboma Mamadou Nda mutu wana ezali Hippolyte Kana enka ya liboso eza mutu oyo abomaki des experts ya o IDPS FIFA Fatia alobaki bien accord moko te ekoprone sur intérêt ya peuple Congo FCC bakoyaka ote basali oyemba te ekolongola Fachi président ata mukolo moko parce que Seni a proclamé Cour constitutionnelle a confirmé à Salini. Awa siko tozopesa FCC kanda. Yeba qu'un 8 décembre et dit qu'à peine liba. Procès na ye na stade de Mar. Kabila yaka siko yo koto yo tosa. IDPS FIFA. Fachibe. Tombola loboko gangaba. Awa ko comprendre que non. Mwana yako ya Zalinko. Général Mouden Akima, RDC, il y a de cela 23 ans. Mais Général Mouden est à Zondi. Poisonga à ABC Fachiboy. Laiki Tassa Mobimba, Armé Mobimba, cartographie na Yango Ezalina Mutuna. Yebe! Yango Bomona ki kano Facha Longoli Kije. Nangaliema abwaki yango na Kankoko. A bientôt la Fachi azo akozala na réunion na ba généraux nyo. Alors que Kabila amoni ki akomi na suka abengisaki plus de 120 généraux. Babo ya raté basalini. Na Kingakati Kabila s'est retrouvé na 20 généraux rwandais. Aebisi ba sensibiliser apesa mutu moko $1 million. Net prime ya kenon ba organiser coup de ba généraux ba ebisi yeboye. Mais pour tous à la salaire à taille à $50. Mais à condition que to défendre intérêt ya peuple Congo. Armée ezali apo. Yo ozali mupa. Parce que Kabila ti ayaka na Congo ayaka na mort. Tomona ye ande. IDPS FIFA. Fachi akosuki sa consultation. Na koyamba ba veuve nyonso oyo Kabila aboma mibali na ba. Yakobo yakoyamba famille. Ya mwana oyo abandaki kokanga Olive Suki na lor mbongo oyo Kabila aboma na kati ya Kingakati. IDPS FIFA ezali pa na koyebisa bino ke non Fachi alobaki yango bien. Coalition FCC Cash ezalaki oasis ya ba criminel ata mukolo moko awa nazoyebisa bino ke non mupepe eye Richard Manguez Mans oyo azalaki tout puissant ya Joseph Kabila lera kei kuna oteno mokonzito privilégié coalition Facha ebisi kanga munoko na makambo ya coalition ezali lisusu o accord mbongo ya libala ngo nani yango aliaki ya yo leki mbongo ya libala IDPS FIFA il faut oyeba ke non na politique accord ezalaka ata mukolo moko IDPS FIFA accord ya Fachi ezali le peuple d'abord aboué koyela biso makambo ya accord te du tombola loboko gangaba Fachi awa nazo yebisa yo passeport ekiti
biso nyonso tokosala na yango ande alors que ba pays mususu passeport eza biloko moko normal mais biso ezalaki privilège pola nini batu moko ba rwandais bazo se permettre babanda koteka passeport Congo nous facha lobi trop c'est trop makambo teno 250 200 abou passeport congolais na 99 dollars betela fachi mabo maka awana minito je vous dis que non chers compatriotes mukolo ya lobby plus de 25 hélicoptères de guerre et ça déjà out. Plus de 25 hélicoptères de guerre. Na Kinshasa. Yango bomana ki mukolo ya dimanche. Ya samedi. Fatia de fier Kabila. Pona kolakisa yeke non oyo ezali mabele na RDC match à 20h Fatina stade à côté na vestiaire à sololi na ba joueur ande mais Kabila beta 18 ans na Congo yo mona déjà Kabila la Tavares ya RDC ezali pona koyebisa yo ke non mutu wana azali roi ezali fierté mingi ya kozala na ndeko na biso 100% Congo baba Kyungu yebisi Kabila mwana komeka kutu libo mate soki oye na katanga yebaki ata mukolo moko okozala tranquille il peut se vivre avant yo osala coup d'état yebaki no yo mutoko kufa libo il peut se vivre parce que kombo wana ya kabange biso batu topesa yo ya alors gardez bande okende ce pays na malheur alors que Kabila ndenge ezali wana il faut yebaki no azali soso ya bona sale eloko bapesa ke chance ezalaki accord mais na minute oyo accord ezali lisusu te il peut se vivre mende alobi mukolo ya lobi ko consulter peuple congolais ezali en plein pouvoir ya chef de l'État parce que y en tant que garant ya bon fonctionnement ya l'état il faut à consulter ba congolais nyo mutu akopekisa ye consultation azali FCC il faut to dire que non to échouer na ba plan nyo awa na so yebisa yo que non opération mukwata ezo bandande yo moni facha lobi bon Yves Abdallah yo songa kaka na RFA José Makila songa na Onatra il ne peut se vivre koto yo nyongi mais alors que asala kibongo po bakima yeba que non soki makambu oyo esili nyonso tozo bandela yango ase fonction publique na maboko ya Faché Onatra na maboko ya Faché donc ba société nyonso na maboko na biso ide sala musala ndenge oli en attendant ba investisseur baya ide peut vivant parce que batu oyo basali bandoki tout ozo bisa FCC bon bango souci na bango to besoin na bango ezalaka toujours kinga kati to autorité immorale mais souci ya Fachi ezali plus de 85 millions de Congolais oyo banyo koma depuis indépendance mais aye alobi na tonanga makambo ekozala ndenge moko te makambo il faut échanger Congolais il faut azongela ese mukolo ya samedi ministre ya santé azali na Équateur Jean-Pierre Mbemba kendaka kotala état salini mais mutu oyo aye apporter un plus na ye na chef de l'état baventuré au bazalaka balongoli drapeau ya Jean-Pierre Mbemba o azali traître Jean-Pierre Mbemba lobi nga na kosala traître ya liboso ezali madi robot o biso to sala yango na monaki Facha atali abwaki bango atindeli bango même pas invitation alors tant que na politique soki omoni batindeli invitation te yeba ke non ezali sabotage mune yango bomoni muzito alingi manipuler opinion o batindela ki biso invitation te d'ailleurs ata soki batindela ka biso to linga ki to kende te est-ce que batindela ki yo yango parce que batu wana ba comprendre que non ka nani Madidi azalaki opportuniste politique abandaki koluka positionnement na ye abosani batu oyo ba fabrika ye bato babimisa mbongo po ye ayeba na lelo na Congo parce que azalaki mutu moko
a postulé na présidence, a postulé na députation nationale, na provinciale. Donc avec le système ya Paris Foot, koto yo organisé, koto yo a djembeli. Est-ce que Moutouana Zalaki sire que non a rebima président? Yango wana bomona ki que non. Partout na RDC, balobi mieux vaut une nouvelle coalition que Kozalana Bandoki Oyo. Nouvelle coalition ezali nini? Nouvelle coalition ezali le peuple d'A. Ensemble pour le changement na kati. Baati Lukobo na kati. MLC na kati. Palou Baké gauche droite te na kati. À part ba député Moussous indépendant. Oyo va porter soutien à Bango et pas ya chef de l'État. Et ça pour na koyebisa bino que non, mes chers compatriotes, Congo et de Colaraté Salinini. Et la Fatima Bo Makas. Alors que place Oyo Congolais basali concentré pour la Kolanda évolution en Mboka na biso, déplace un groupe d'individus à soi-disant pasteur, batu ya 5 ans en Bongo, bazoya oteno, biso tozo soutenir accord. Alors que batuana basali ba fatigué moune. Ceux qui ont demandé babanda qui crier contre l'organisation, bango balaki na plan wana. Parce que na Kingakati, ba pesi bango enveloppe ya $250,000 américains. Batuana balingi nini? Balingi ba d'histoire fatina makambo ya sa disant coalition. Po bane bandako kende. Ba d'histoire fatina makambo wana ya ba dialogue, bane bandako kende, ba empêcher programme ya chef de l'État. Mais fati pe mwana maye. Jour wana ba bengisi bango na busolo na politique, baki marate ba salingi. Muku na yebisi bango lobi. Il faut bouiller que nous, vous allez passer les ensemble, et nous na Kungu. Mukulu, oyu busugi busali kakere. Bouiller que nous, vous goûtez dans le peuple Kungu. Parce que trop c'est trop. Il ne peut ça fait faire. Nous sommes tous allés passer les ensemble. Mais oyu passer les ensemble, il y a un dengenin. Tout bande qui coulier na Kabila. Mais tout le monde que nous, Moutouana, salimou pas. Tout comme nous l'ande moi ne yambo. Bino busolu que dialogue ya musalani. Et ça les pas la boyer, ça dit et ça lui prend la cohérence de sa vie non que non tous à la unis comme un seul homme poto bengana ba wande nyoso wande gaina binolo. OK.